bandeko batali nyonso ya Gemidor TV tokutani na bino lisusu lelo na bitando bike na kopesa bino toujours basango ndenge ezalaka kaka boyebi toyaka toujours pona ko informer bino na makambo oyo ezoleka awa na mikili ya poto pe na bamboka na nyonso ya biso ya Afrika. Na yango mukolo lelo vraiment toye kopesa bino basango boza pe au courant ya makambo oyo ezoleka concernant oyo eza maladie oyo pe pona vaccin ndenge komona ke bakonzi ba décision bango bazwi oyo ezosala biso vraiment pasi na mitema pe na mawa pe kokamwa bandeko. Na yango ndenge ezalaka kaka pona kobanda émission vraiment bandeko tokobenga toujours bandeko ndenge ezalaka baza toza direct tobenga bandeko mususu basala ba intervention na bango comme ça bokoyoka bango baloba pe eza kaka pona ko sensibiliser peuple oyo aza vraiment teke toloba naïf mais et comme moment peuple vraiment azala atelema. Na yango toye kopesa pe bandeko o basutenaka biso pe yo pe otutami esika yo zali omoni ke non obanda pe ko soutenir biso eza mabete ekoza malamu mingi parce que totali musapi moko esukolaka elongite. Na yango oyo mwa muke ya yo eza le bienvenu kati na Gemidor TV. Na yango tokokende kopesa en tout cas Mamiston Malewa bambote ebele place ya zwami bandeko tokoloba vraiment tant yo ozali na moi manifestation parce que na Mamiston Malewa toko expliquer bino bien lelo ezali service traiteur ya salaka vraiment nyonso pe asalaka ngo vraiment malamu. Donc et biloko ezali ba vivre frais pe ezali donc ko hésiter tendeko ba téléphone ezaona obengi ozana posa mwa likayabu ozana posa ya mwa safu ko hésiter te Mamiston Malewa azana ngo vraiment. Na yango tokokende pe pa ya maman de garçon, la maman de garçon en tout cas kopesa bambote belé maman Luce bambote na yo place yo zwami pe tokepe kopesa chancel bambote ebele vraiment. Merci vraiment na bandeko o bazolanda biso o ba mesana kolanda biso tokepe na maman na biso Hortense bambote na yo vraiment Hortense Maté mwasi ya mundele donc bambote belé. Bandeko mukola lelo tokobenga bandeko pona intervention bangona baloba batalisa vraiment oyo ezoleka na bamboka pe bandeko mingi babenga kibiso vraiment ba mitungisaki na yango makasi omona komona mama na biso Chancel Diakese ndenga mitungisi vraiment eza pasipe mawana bamboka pe komona bossa Jano na Belgique mitungisi makasi donc yango tokobenga bandeko basala ba intervention na bango au fur et à mesure tozawana toujours pona ko commenter pe koloba na makambo o ezoleka na yango poto banda tokokene mbala moko na nzela ya singa ko benga bandeko enfin ke baloba point de vue na bango na o ezoleka na mboka. Allô. Oui, bonjour, Nono Makiobo. En tout cas, vous allez bienvenue Katina Gemidor TV. Toza direct à Katina émission Abisso, Oezalaka grandeur. Néango to benyo vraiment comme on a Oezole Kanabamboka, Oyo Batunyo, Sobaza ko se lamenter. Néango to kolinga pe poto enfin que peuple a comment éveiller à comprendre Oyo ni nezoleka. Sokeza lokuta to ya solo yango to kolinga to yo ka pe impression na yo pe olobini ni pona peuple à téléma. Vraiment, merci papa de eux. Donc, les camo, ça n'a pas fini. Ça n'a pas fini. Maman, ils ont été là. Parce qu'on fait des voyages africains en général. Parce qu'on fait des belés. Tu comprends les thèmes comme on fait des belés. Tu vois, le bateau de place, c'est que moi, je suis comme un la route au coquin d'hôpital. Baso banga. Comme on préférait vendre, un médecin traitant. Vanda wala na ba traitement na bango pe ba sala mwa mke biloko na biso africain mwa ba matakasa ba ni tout ça ba mwa ba ni de façon que wa biloko wana ko mwa couverture ba ni ma ya moto ba ni parce que ba moni soki ba pays 80% il y a de 20% ka de chance ya kozonga vivant parce que si 600 personnes au monde comme sur 80 personnes ba kozonga te moni donc il faut le automatique quoi tu dois comprendre que le ko izanini bon c'est quand un vaccin on a contre les vaccins, on a pris ces autres, on a pas fini. Nous avons un reportage documentaire mingi et pas éliminer les banques parce que la vérité et quand on a tango boto qui pona tango boto pesa ki ba vaccin tout ça là qui biso to maki ba
sida en Afrique. Ils sont en Afrique. Parce que les Africains, les Kobe na bango. Pour na bango Afrique, ils ont terrain na bango laboratoire pour na tester ba biloko na bango ya ba recherche na bango. Et simba. Donc si côté na États-Unis. Balobi que Afrique, Congo va pour tester vaccin na bango na Afrique na Congo. Oui. Pour nini bako banda ko tester ko pesa na façon qui a solo basali vaccin. Pour nini bako banda yango na nte na mboka ya États-Unis et pas toujours comme mort rebelle lelo to landi lelo 1480 morts na 24 heures. Mais ceux qui bango bazo kufa kuna ebele, mais comment bango bakozwaka vaccin ba ke nango na Congo aussi longtemps que awa même na Italie to mona ki bate belé ba kufi ti lelo siko toza confiné, mais comment awa ba pesi biso vaccin te et loko moko te aussi longtemps que ba kene na Congo ba banda ko pesa batu vaccin. Omoni Congolais atiaka mayele na ye na coffre. Bozo bande atiaka na ngolo wa parapluie ya butuka zo epa ya zo monela. Vous comprenez? Mais la Congolais est pas il y a tiens on le voit parapluie, le quoi net tu as GPS. Azinde la bombe la coffre. Azu bozo ba tiens mon arrêté le quoi GPS. Ya on est guidé. Bozo ba guidé, mais la tiki na coffre. Wana ne Congolais azande mwana. Parce que ce que les bozo mona na polele, ils sont c'est vraiment tout la muka. C'est on vit plein de temps où il va na ko ya ko ça n'importe quoi na Côte d'Afrique. Ce n'est plus tant on a bakoya bazu bapesio sac ya loso bazu bapesio babomi batunayo bapesio ka loso ndimi basala nyoso pona mboka nayo. Ce n'est plus le temps on a. C'est que comme na bataba génération ils sont moins misu et ça ce qu'il faut qu'on fait pour la société parce qu'on va valeur na biso. Mais oui, on peut se défendre. On se défendre. Et quand ils disent batu bazo kofa. Normalement, ce qui réellement vaccin zali bakosala nini ba recenser batu mais basala toujours basi ba sali ba tester partout tous ceux qui batu baza déjà positif bakotia bango na pembeni na ba quarantaine pona balanda ba soin ba soin na bango baza traitement au lieu de bazana atteinte bakopesa bango vaccin comme ça va arrêter au moins propagation maladie wana topé se répandre continuer se répandre ou directement. C'est comme ça. Mais pour la nini, jusqu'à présent, toujours qu'à nulle part, les gens ont dit Donald Trump, nulle part à l'obéli du Kabouya vaccin. Mais bien au contraire, tout le monde a commencé à déplorer la mort. Oui. Tout le monde a mort. Mais ce qui réellement, il y a un vaccin. Pourquoi ne pas commencer à vacciner son propre peuple? On est au banana, le peuple, on ne peut pas écouter le peuple qui gagne, et comical, on l'a connaté. On a ba Congo ya biso na limite que to comme déjà sur na combien monsieur César ko za na ngope ya lukuta ya mensonge on va dire que non il y a coronavirus c'est côté vraiment réellement la Congo peut-être il y a des cas moko vraiment vraiment le nombre moko vraiment il est cause négligeable il y a muke mais ezana docteur Muyembe aleka ki kolobake ya zu solution ya makambango malade ngo même kutu mutazana ngote mais soki ba pesi kisi wana eza vaccin te zaka kisi mutameli e komatsa o ezali ke comment on appelle ça pona nzoto e supporter ata mutazana ngo kozwa maladie te comment bango ba adopter ngote balingi ka ba pesa batu vaccin. Mais aujourd'hui, c'est regrettable. Na landi docteur wana soki Muyembe oui. Na batu mususu namonaka en tout cas namonaka bango ndira batu mususu neti baza mayele mais malheureusement siko na comment comprendre que za mayele te ezami kindoki parce que makambo mususu vraiment komona kuna eza susu normal te comme kindoki comment yo ondima parce que balobi te toke ko vacciner les Africains ce n'est pas ça balobi toke ko tester voilà. Au moins, le mot employé, ils ont test. Oui, voilà. Il y a vaccin. Employé, c'est que nous, tu peux vacciner les Africains. Mais tu peux tester. Voilà. Ça veut dire qu'on méca. Qu'on tester veut dire qu'on méca. Qu'on méca, c'est-à-dire que l'autre mot est déjà, c'est-à-dire qu'on donne un résultat, qu'on a invité. Et qu'on a la positive, ou négatif. On éviter que sous le vaccin, sous le vaccin, tu peux tester, c'est-à-dire que dans le laboratoire, ils vont tester sur le Covid. Le mensonge, le métier, déjà qu'on a dans les États-Unis, il n'a qu'à nous montrer. Tous ces gens-là qui ont été vaccinés dans les États-Unis, tout le monde a témoigné que nous sommes tous vaccinés. C'est le mensonge. Mais et tout ce qui est ça, on a mis Donald Trump dans l'information le 4 avril. Pourquoi il a donné les amotés? Il devait parler de ça, ce qui réellement il est livré.
mais sikoyo komona boye sikoyo eza gouvernement na biso ye asali kaka lokola mwa deal na ye ke abeti ba cop na bango po baboma kaka population aboma vraiment population congolais ou bien papa de on a comment comprendre ce qu'on a comment confirmer que likambo et ça va voler belé à ba raison hein donc il y a ba raison la raison monsieur on a comment comprendre ce que et ça ba raison sur sa politique ils en a quatre par exemple sous ces alliés à côté il y a une économique quoi en fait ils à côté à corps c'est ba minéré parce que ces gens là vont venir répondre soit disant sous prétexte ils vont il y a un vaccin ou ba faux et alliés ba vaccin à malamu peut-être les alliés puis de façon pour na bango il y a un coach ça sous communication mboka na baniongo comme ça na échange ya ba minéré bango va continuer ko diriger kama mboka va continuer toujours sur ko gagner mboka na biso. C'est-à-dire que biso to ko raso ko lobate ko jambo ka wana kaka libela et puis et là comme sous papa dio ezali kambo ya nini omoni ndenge balingaki ko balkaniser mboka bana moyenne to bazo ko karotier ba kokite ba meki na ba stratégie de bazo ko kate ba meki peuple azo continuer ko se défendre alors population wana pona union sous une façon ou un autre moyen pona ko gagner ba population wana na ba ko massacrer ba mona ndenge ron au plus ça va vaccin mais peut-être ils ont malamu te bako ça PG ba ina ba vaccin par exemple na 100 vaccins ils en a 80 ils en a 20 en faux alors pour une façon on vraiment ko sur ça peut wana comme ça yo soko lobi que on ngai vaccin ça linga bo ni tu va confi après tu vas oublier ça les faible tu ça on va bien mais comment ça mais il y a pas besoin du vaccin le là il n'y a ça rien parce qu'il y avait 20 à malamu 80 en faux na kati ya vacciner tout le monde alors tout ça na makasa nyoso bamakasa nyoso papa de ils ont soigné ma maladie tout ça en Afrique les autres ont la bakisi mingi zo bima na niveau ya Europe na bamboka ngo oyo zo bakisi mingi zo bima à base de la plante à base de la plante d'où viennent toutes ces plantes ils ont mis na bamboka na biso Afrique parce que ils ont na plante ils ont en Afrique tout ça nous avons tout là-bas on convaincre même coronavirus wana tout ça na ngokuna alors conseil yozo pesa peuple lelo na journal lelo vraiment que mutu moko te andima vraiment ko zo vaccin wana ce qui va dire que ce qui va dire qu'on a accès solo que tous les sous peuple o que bando ko ko mona la tango nyoso na makambo nyoso to yebi que tous na sima par rapport ya makambo bele mais tout l'accepter que tout ça ka bozo ba lokola kala donc ils ont dit ma vaccin wana te fa bango ko bazolo ba déjà que l'Afrique est comme la surpopulation balobi zo mokili comme la surpopulation même ba mort bazo ko fata musu na ba pana bango moko na bango ba yibi ils en ont vouloir être bala toujours hein donc ils ont kolinga mais que ba yibi na bango que non tous ces gens qui meurent là mais parmi ba tout le zo comme ça na papa de na ba tangilinga te star moko monene to ba homme politique ya minene qui no akufi na coronavirus owe kaka wa bela ki ngombe azana ndako zo travailler owe bela ki ngo azana ndako zo travailler mais ba wa zo kufa ka ba petit peuple ba wo ka ba zo ka petit peuple mutazo kufa donc ba ça va comprendre que boma peuple moi je pense que cause à la ndenge wana bazana ba iza iloko moko cause à la iza ba pacte na bango peut-être ba ya spirituel en fait makambo ya wana na bonza mais faut biso to sambela mine biso to ibinza mbe to sambela mine excusez parce que et pas les mots qui les ont kenne tout le monde bazolinga bango si ba me comme moyen moko peut-être pour introduire minya voilà on comprend si ça sur un site de la minute et comment que mon transi vaccin voilà si comment na moment moko que non mutabui vaccin azaa na prison mutabui vaccin bakangi na prison bandi mayango te nous avons un Dieu Zamba na biso elongo to ni ma vaccin wana te to ni ma ngote vaccin wana ezoria na ndenge ya bien te voilà c'est ça merci en tout cas na intervention na yo na bandeko nyonso balandio na bokebi to kutani na biso na mbala sima tuka botika la malamu malgré tout okozo osu mukolo mususu ba yo kata mwa mungongo vraiment oyo eko sala bandeko bien makasi malgré na pasi oyo merci beaucoup merci en tout cas tout le monde la mini pour l'Afrique nous avons un pays vraiment dans toujours Nzambe adresse à Nzambe utana en Afrique
Non. Merci en tout cas. Le monde de la vie pour la famille parce que ah, merci pour l'intervention. Boti Kalamalamu. Ciao, ciao, ciao. Merci, ciao, ciao. Ah, ciao. Merci. Toujours en ligne, donc bozomona ndenge bandeko baosala intervention pona koloba pona makambo oyo ezoleka kati na bamboka na biso komona gouvernement kondima peuple oyo aza innocent oyo ayebi makambo na bango te ke azwa vaccin alors que tozomona bandeko ebele oyo bazokufa awa toyebi te soki bazosala yango exprès ou bien vraiment eza maladie yango nde ezoboma bango. Donc voilà, yango tozokende toujours kaka na kobenga bandeko batalisa biso baloba vraiment oyo ezali consentement na bango par rapport à bamakambo oyo ezoleka na mboka na ndenge l'état a autorisé vraiment peuple ayeba kozwa vaccin. Na yango tokena kobenga Yadjo Mobiala yepe asala intervention ne aloba ndenge yepe azo sentir ndenge yazomona par rapport à makambo oyo. Allô? Oui. Oui, bonjour Yadjo. Toza direct 4 émissions à la grandeur. Yango to benyo kaka komona ndenge peuple na bamboka na biso azolo banini côté le misa peuple par rapport ya ba rumeur ou bien to moni biso moko eza sous rumeur te parce que komona l'état bango moko bandimi ba tia peuple vaccin alors awa tozomona bato bazokufa belé nanu ba tia ta moko vaccin te nango to benyo pena po na intervention yo otalisa bandeko basala nini pe na ko banda na koyebisa peuple congolais na Afrique mobimba na tuka bandima ata moko te bayo koloba non na vaccin oyo euti pa bayebite gravité nango e bayebite tout ça bakota bango ke eza dangereux pour na bango basale la bokoko na biso basala bakita na biso pe na bato mingi basali classe o de respectaka na Afrique na Congo bakota na jeu ya tricherie lokola bayebi bien que président na bango azali tricheur président na bango azali fraudeur na élection akota na place wana po Kanambe apesaki ye place yango po basala buzoba mingi bata peuple na buzoba bakota na ligne ba désobéir en tout cas ba désobéir na malobana nyoso bakotinda bango basala vaccin wana. Voilà. Bazwa responsabilité na bango bazami batu bazali na mayele kotanga classe te ou bien kozana nzala elingo lokolakisa te ke ozangi mayele. Il faut bazwa mayele ya bakoko na biso batangaka mingi te me bazalaka na mayele ebele baki na babwanya na bango basalela bokoko na biso. Ya mibale na koloba na bato batangi classe mingi bameka kosala buzoba wana te po bayebi ke président nommé na bango oyo banome po adirige mboka na bango na ndenge ya buzoba bameka kolandana te po ke ye ayibaki biso mpe toza na besoin ya mbongo ya kozwa mbongo bakosala eloko moko te oyo ekobénéfice ozala bénéfique mpo na bafamille na bango tomona bato bapie Congo bato bapie Zaire bazwa bambongo ya ndenge na ndenge bamona bomengo ya ndenge na ndenge atikala maboko pamba parce mbongo wana mbongo ya makila eli mbongo ya koboma okobénir génération na yo te okobénir okomodire nde ngai te na komodire bango ezali na kati ya makoma na kati ya mokanda ya Yawe ya Nzambe ke ezali malédiction jusqu'à la 4e génération. Va se rendre à tabac. Batala yali Nzambe message ya coronavirus ezali message ya Nzambe. Et Nzambe alobi ekosalema ekobénéficier na bango na eloko moko te. Voilà na muto oyo baza kotanga kombo muyembe tango nyonso ezali lingomba ya petit frère ya leki na biso Félix
azali kosa ayaki na buzoba wana yango amemi pe équipe na ye nyonso ya buzoba bayebi musala malamu te bango bazo komona nde bacorruption bambongo na bango bazo koyiba mpona bakila ya peuple bakofuta yango kala mingi te. Merci en tout cas pour l'intervention de Radio Komona vraiment mboka. Alors yo penza obeti mbela peuple ameka atamukete kozwa vaccin wana. Nako bandela lisusu pe na koloba lokola yo sosoli yango pe peuple asimba ayeba koloba na boyi toboyi yango vaccin wana toboyi na biso yango soki oza na mamaladi lumba boyebi koleka ngai na mboka boyebi makasa ya mboka boyebi ndenge efonctionna na mboka na biso uta bakoko na biso ti lelo oyo tozali na baetape ebele bokono ebele tolite yango tolongi yango kaka na bokoko na biso bozala plus na confiance ya bokoko na biso ke boteka nzoto na bino mpo bakosi yo mpo na t-shirt bakosi yo mpo na kamwa eloko moko oyo koboma vi na yo boyoka ngai malamu ngai papa na bino ngai kulutu na bino ngai ndeko na bino kolanda te mpo paster na biso alobaki eza malamu kolanda te mpo landa nde bakoko na yo ndenge babanda kosala ti bakoma lelo oyo epi liloba ya yesu basiya oyo tokumisaka alendisa bino na ntango oyo ye moko atalisa bino ezali te paster aya koyebisa bino mpo paster mpe bakomi mingi na buzoba bakomi mingi na kosalela nzambe te bakomi mingi kosalela nde libumu na bango na complicité mpo balalisa peuple pedali na lobi teke bokende osambela te nalobi teke boyokoya liloba nzambe te me nalobi liloba oyo ya paster ebimi na andor ya bible ekomi na kote ya bino bokende osala vaccin boya yango na motema moko. Merci mingi ya John intervention na yo vraiment kati na Gemidor TV. Nayebi ke na sima mikolo tokutani na biso lisusu tangu kaka ndenge likambo ezalaka tokozalana toujours pona kobenga bino etanke bakolo ya kosensibiliser peuple abima na vie oyo ya mabe oyo Chilombo aye kosigner ba contrat na ye oyo toyebi mutuna makolo te pona ko vacciner peuple. Na yango otikala vraiment malamu journée malamu tokutani na biso na mbala sima. Napesi bandeko na ngai nyonso balandaka Gemidor TV na lo laka na yo Jafar na Suisse mbote mingi epi na tombeli bango mibu ebele lisusu sante ndoto kolongono na kombo na Yesu Masiya. Amen. Amen. Merci. Otikala malamu na libota mobimba. Ciao, ciao, ciao. Merci. Ciao. Merci bandeko bomonika kandenge tozo kende ko benga en tout cas o eza mikolo pe bandeko oyo bazana bwanya baloba pe basala ba témoignage na bango komona to sensibiliser kaka o eza pona mboka na biso ko sensibiliser bandeko bakosa te pona 10 francs pona 20 francs ou bien pona soki ndenge nini po lobby e boma bomo ina yo na yango ko sala très attention eza très important parce que nous on sait biso to vivaka awa to yebi comment batu bazo kufa oyo ti lelo mutu moko azwi vaccin azate babika kato vanda na bandaku to se confiner pona bandaku donc libanda penza ezalité donc tozo bima soki ozana likambo moko ya important ya kosala nde obimi même misala ebele eza ya kokangama pourquoi pas bango moko lokola balinga mbongo balinga makambo ebele bako bandango awate ba bandango kaka pa na biso aussi longtemps que peuple wana asufraka na pasi azana taux du jour na makambo vivaka nango après bino bokende kokosa peuple pona kopesa e vaccin nango to kokende siko mbango pe ko benga susu na Congo komona ke bandeko o baza kuna batalisa biso pe impression na bango par rapport ya makambo oyo ezoleka et puis ba lobela biso vraiment na boke binyo surtout voilà. Allô, bonjour, Dieu Moudiba, Oza direct awana Gemidor TV. Tobengio par rapport à makambu o ezole kakuna tumonaki comment dirais-je accepter vaccin alors na évité l'impression na bino kuna mutu boza sur place bozo vivre ngo ndenge nini peuple azolo banini pona yango. En fait, bonjour d'abord à Gemidor TV.
bonjour, bonsoir, ça dépend de ma boîte aux Alina à écouter les émissions. Mais seulement, moi, je me dis, en tout cas, nous avons très mobilisé, surtout sur la presse, toujours sur la déjà dans la police, artistes, toujours préparés, il faut tout ça une grande campagne parce que dans le groupe, nous sommes déjà à WhatsApp, nous sommes solidaires, nous sommes solidaires plutôt, nous sommes mobilisés de façon plutôt réprimandée amatériste, mais nous sommes en assommé à l'État. Parce que nous n'allons pas continuer à assister à incompétence ya bato bazo prétendre ko kambamoka. Je magambo ya coronavirus et bandi, je crois que tolobaki erreur à liboso le nous na ba chinois bazo banga malade yango te bazo se protéger te parce que erreur à liboso ezaki ya médecin. Aïe, premier cas mutazu yango azali français. Français a pas commis ici et belge. Belge a pas commis ici mutango congolais. Voilà, après, donc, erreur à l'iboso, bon, tu consommer, balobi, tu excuser, bango. Bah, il y a une erreur, il y a mis balai. Balobi, il faut confiner, tout, totalement, na bandaku. Bah, si, mode na bango, il y a confinement. Population a s'apprêter à salir ma provision, à salir ma gamunion, soit vos salas. Mais, par surprise, bah, reporter confinement total. Donc, tant de reporter confinement total, est-ce que la guise virus P et reporter propagation en haut? Donc, c'est pour dire que les décisions sont à la hâte, donc sans qu'on se consulte, sans réfléchir réellement. Bon, ils ont sous décision, il faut battre Gombe en quarantaine. Il y a commune Gombe en quarantaine dans la ville à Kinshasa parce qu'il y a des points où ils ont plus touché. Bon, tu as la erreur, tu as l'amateurisme. Bon, annoncer que vous avez confiné Gombe. Bato bazana Gombe, babini, baye na cité. Bamsou bazu ba flat parce que Gombe quand même na Kinshasa eza place bat ba fanda eza bato bazana moi ba moyen. Bon bazu ba flat na cité, bamsou pe baye vers ba famille na bona cité, soki bazali déjà atteint na épidémie wana. Donc baye ba longola na Gombe baye ko contaminer bato bazana cité. Et puis pire erreur. Pire erreur. Pendant que l'Afrique, ba autorité sont africaine. Vraiment en direct, la limite analysée pendant que les autorités sont africaines, que nous devons s'opposer à vaccin parce que oui, na vaccin parce que déjà l'Europe et les États-Unis ont atteint plus de 10 000 morts. Voilà. L'Afrique jusque-là n'a nous tourné qu'à ta santé. Mais bango balini babanda test na bango na Afrique. Pourquoi babani on a Italie tu as plus touché, to babani on a États-Unis on a plus de 100 000 cas, il y a bateau baza atteint. Maintenant, au sommet à l'État, bazui compromis, na bangonde bazora comme toujours, que non, bazo banda, essaye de vaccin en République démocratique du Congo et République démocratique du Congo à partant. Tant où ba manifester que baza contre yango, parce que moni déjà vu sur les réseaux sociaux, le médecin en question revient sur sa décision pour dire que na loba quitté que tout ça la test wana sans que tout ça la test pas libanda. Donc biso to le roi bakoba, et c'est pourquoi cette fois-ci nous n'allons plus continuer à rester sceptiques dans la décision où ils a prématuré pour la rota la bato baliba ça va dans à l'État parce que si réellement il y a danger, je crois que le gouvernement a déjà à plus de 2 millions de dollars pour investir parce que dans l'anda qui assistait à docteur Mouyembe, dans l'anda qui assistant à Elobi na Top Congo, à l'objet qui déjà n'a plus de 2 millions. Christian Lusako nous a rappelé, à part 2 millions, Banque mondiale déjà a déboursé 49 millions. Donc tout cet argent, qu'on a dépensé dans Maramoussousou, mais vous allez prendre des décisions, on attend besoin, n'a pas quoi changer. N'attend besoin, n'a pas quoi changer. Finalement, nous sommes dans quel pays? C'est pourquoi dans le groupe, nous sommes obligés à WhatsApp, à médias, à artistes, comédiens, je ne sais pas côté des musiciens, je crois que le monde déjà position à Kofi Olomide, il est catégorique, à l'objet qui est position, il est contre que Babanda virus soit en Afrique. Donc, nous sommes déjà dans le groupe, toujours un compromis, qu'à la nous allons descendre de force sur terrain pour dire que et puis ce qui va empêcher entroupement
Donc, on rappelle gouverneur, tant que tu as mémo, n'est déjà to soloni. Le jour où il y a des qui battent, bah, qui négocie la provision. Est-ce que y a ceux qui réellement pandémie on est à qui? Combien de personnes qui contaminées dans la machine à foufou, dans le supermarché, dans la place où on s'approvisionner? Et puis quand tu demandes au confiné Gombe, bon mouvement il y a des déménagements au salami lobby. Est-ce que combien de pandémie on a si quoi qui la cité? Donc voilà un peu. Ah, merci en tout cas pour l'intervention. Donc botelema tozomona ekomi buzoba awa batu bazokufa ebele babandi vaccin te babandango kuna eza pasi pena mawa. Nango merci mingi te mudir ba na intervention na yo format 4 na Gemidor TV. Botika la malamu ba bonne journée na bino to benga na biso to kutani mbalasima pour na intervention lisusu. Ça va m'appeler remercier ba téléspectateurs nous sur la ligne. Ah, merci en tout cas, au revoir. Au revoir. Merci Bandeko, tozo continuer kaka na émission na biso oeza grandeur donc comme on ça oezo le kapé passe na mitema oeza keti na bamboka nyonso tout oya biso ya Afrique Bandeko vraiment batele maba refuser cette fois-ci oezali makambu moko ezanga mutuna makolo oyo koyande po et détruire peuple na biso et boma peuple na ngo tozo kende kaka toujours ko benga Bandeko vraiment kotala ndenge lelo komona même ndeko na biso papi kongenda komona nayema Sylvie en tout cas passe na mitema komona comment bandeko bakomi ko souffrir parce que maladie oui maladie bango pandémie o balobaki e bate belé bazokufa awa ba pesi bango vaccin te mais bango ba préférer ba kende kaka ko bandango na ba mboka na biso kuna. Alors ce qui est grave komona vraiment est-ce que tozala kana bato batambusaka ba mboka na toza na banyama tozoyeba lisusu te parce que komona danger o ezali awa bango moko ba se préserver nango ba bomba mina bandaku pe komona o eza grave koyoka te atamu konzi moko likolo akufi bango o toujours peuple mutazo payer ba che peuple na bango a payer ba yebi makambo bango basali pona ko détruire pe pona ko boma peuple na ngo biso pe ba peuple africain to telema partout yo zali telema parce que boyebi o nyoso tout ezali ba dil na bango pona ko détruire pona ko sala biso mabe mais lokola toyebi ete nzambe azali nzamba bongwani te to sambela kaka nzambe ye ayebi ndenge ni na ko sala pe akosala pona ko éviter o ezali makamu ya mabe ekoya na mboka pe ekoya na peuple na yango to kokende lisusu kaka ndenge tozo benga ko benga bandeko comme ça na to ka ba impression na bango comme ça kende toujours ko talisa bandeko vraiment pour bazala prudent na o nyonso to ezoleka komona ke ba koma kozwa ba vaccin alors eza très dangereux yango moni tozo beta kaka mbela ko talisa bandeko koloba nyonso tout bandeko bozala prudent komona pasio bandeko a déjà komi pasi na mitema komona frère na papi kongenda vraiment bambote place ozwami pasi o ezoleka kati na ye na ma Sylvie komona ke comment il faut kaka vaccin e banda na Afrique na yango pe komona susu mama vava mitungisi makasi komona comment kaka bango il faut baloba ke vaccin e banda na Afrique na yango vraiment yango tozo benga bandeko to ka ba impression na bango parce que e komi ko sala pasi na mawa bat bandeko ebele o bakufi awa ndenge yokaki intervention ya frère Nabso nono Makiobo na Belgique ndenga lobaki non na bate belé o bazana déjà atteint na pandémie wana balingi lisusu ko kende même bopitote parce que ekomi grave batu bazo kende bazo zonga te bandeko toyebite soki bazo boma bango na nko parce que balingi vraiment ba boma batu ebele na yango ekomi na ko banga na pasi na biso na bino tozala mayele yango moni tozoa toujours ko telemisa conscience na bino ya komona ke bosala keba na yango to ko kende su ko benga Dani Maneka yepe atalisa biso o eza ba impression na ye par rapport à makambo oyo ezoleka kati na bamboka na biso. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, Dani Maneka, Ozapena Katina Gemidor TV.
toza na direct a émission yango to bengyo vraiment komona o ezoleka na bamboka komona ndenge l'état a décidé que batu bazwa vaccin pour na coronavirus alors que awa tozomona bakufi baza ebele ata bapesi ata mutu moko vaccin te ni na Italie ni en Suisse ni komona kuta États-Unis kotala ndenge batu bakufaki lelo président pe alekaki alobi mais alobi atali kamumoko vaccin te mais na mboka na biso ekoma vaccin nango to ngato yo ke ba impression na yo olobi nini par rapport à makambo nyonso o ezoleka kati na bamboka na biso. Merci beaucoup Gemidor TV. Donc merci pour le mini na appel wala makambo justement ya oyo tozali parcourir période oyo vraiment tozali kosala pasi na kotala de part et d'autre comment makambo nyonso ezali kofonctionner. Ngai na komeka kotala un peu moi nsima ntango toyoki likambo ya coronavirus schéma nyonso oyo ndenge ezoya boye en fait nalobaki yango soki ezalaki ke nasalaki vidéo avant nde ngai prophète ozomona. Donc c'est vrai que tozotendre na makambo moko boye oyo vraiment tozosenga vraiment que Seigneur donc a couvrir biso et puis makambo oyo ya mabe ezala te mpona okoremarke ke na bapays oyo ya biso soki otali na nombre ya bato oyo bazali kobela déjà kutu liboso bato babane na bango bato ya maladi mpa na mboka na biso bayalaki te ti awa ntango bakangi bafrontière mpa na biso mpe soki alaki bakangi frontière maladi ata moko alingi kozala te. Donc c'est par après soki maladi ekotaki par après que oui baka yaki kosalema na ndenge ke bafrontière ezalaki nango ferme te malgré sikoyo ndenge tozolukaki bafrontière ekangamaki mais soki okei par exemple na ngambo ya balufu kuna ça continue à tourner bakokota na kobima ezali nango omati mpe lisusu na este lisusu c'est pareil. Donc mpona kolobaki donc soki tolandi confinement wana elobami nango boye mais eza na bacircuit mosusu bato bazokonya kokota alors soki bato oyo bazali porteur baza na bamalade donc sûrement bazokota na bango te. Alors mis à part ça kutu soki tokei na angle moko boye c'est vrai que bachercheur na biso bamédecin mpe basali oyo esengelaki ya kosala na ndenge ke bamoni ana pandémie oyo ndenge eza boye eza makasi bakotikoti na laboratoire par-ci par-là toyoki ke yana batrouvé quelque chose la ndenge ke sur les 100% tokokotia par exemple 80 et quelques pourcents oyo soki balandi bamarche wana soki balandi oyo bango batrouvé wana voilà ke barésultat moko escompté ekoki kozala mais sikoyo mpona nini na niveau ya likolo soki tozoloba na niveau ya likolo tokende na biso te kono banani tout il faut kotape esika likambo ezaleli mpona nini côté ya président Félix par exemple batiki bamakambo na niveau moko boye bakende koaccepte tozwa bavaccin na mboka na biso bavaccin ndenge wana mpona corona en fait bamakambo wana ngai en fait nasali na soin naza na mwa ndambo moke ya connaissance mais pas connaissance ya makasi oyo na niveau ya infirmier ou bien na niveau ya médecin mais na mwa ndambo ya connaissance oyo naza nango nayebi par exemple ke malade ndenge ezali wana par exemple coronavirus ou bien bavirus kaka oyo ekoki kozala donc ntango motu okoti na yango en contact eza na période ntango yo ozwi yango na ti période oyo basymptôme ekobanda kose manifeste babenga yango période ya incubation. Alors pendant période wana juste mosusu mpe ekoki kotombe ke na organisme ya motu ekoki na kopesa yango bato te ezali ke yo moko oza porteur na yango. Alors soki esalami ke basymptôme wana ebandi sikoyo komonana tu donc à partir ya wana ndenge ezalaka soki bazwi soin na yo bakarte bandi kopesa yo bamédicament tout c'est vrai que na batendance soit soki ezali bakisi ya bien motu akokende na kobika par exemple par après ekomaka risque ndenge moko te na ozwaki yango na pake nanu ozwi yango te. Voilà. Pour
mpona kolongwa na angle wana soki toke na angle oyo bazoloba ya bavaccin c'est bien bon bavaccin kozwa bavaccin mais tobosana te ke il y a toujours des effets secondaires oyo des fois eyaka kose déclarer ekoki koya kose déclarer mosusu après 4 mois voire même 1 année ou plus. Alors, tomoni yango totali ba émission ebele pa ba mikolo oyo eza ba émission ya kala totala na ndenge ke na Asie na yebi na Inde par exemple pouvoir par exemple moi ba vaccin moko basala ba test place esika ya batutu mais oyebi ke bato ebele bazala kokufa na ba effet secondaire wana mais sikoyo qui te dit que le président na biso aye koaccepte bapesa bato bavaccin wana na Congo oyo mboka na biso na niveau ya Afrique toza na bamort kutu moke ke bamort oyo bazali awa na niveau ya Europe même na Amérique baleki epele pourquoi pas bavaccin na bango wana babandaki yango awa pa na biso nde tokoma bacobaye de laboratoire c'est pas normal. Moi, je trouve que voilà, il faut taper le point de la table, voilà, pour dire non, basta quoi. C'est trop, tout ça. Alors, message nini pena o amutuya okoko passer siko na peuple ndenge bazolanda biso bazoyoka biso o talisa bango na bokebi vraiment est-ce que bandima yango to bandima yango te? Alors, personnellement, ceux qui ezali pour la ngai, qu'est-ce que je dirais, na koki ko ndima vaccin wana te. Pour l'instant. Et puis, on a préféré aussi, dans la famille, la biso, la mboka, la biso, tout le monde a vaccin, on a été. Pour l'effet secondaire, on a toyebi. On a vaccin, on a toyebi, tout ce qu'il y a dedans, ou bien, ouais, on est là-bas après, toyebi. Alors, pas si il y a on a accepter le corona. Moi, je vois mal, et ça, logique, quelque part, là, au cas là, et si quand on coûte, ils allaient 15 000, 16 000, plus, et tout ça, c'est là, 200 et quelques cas, où ils allaient, voilà, où déjà, bon, monsieur, c'est que nous allons une mononité. Mais il paraît-il même que, nombre, au niveau Amérique, au niveau Europe, ça allait qu'on diviser, ils en ont plus que 15 000, on a tellement rapide, que bateau, tout, donc toujours qu'il na ici comme vraiment pour le yamala milité. D'accord. Donc voilà quoi, on a comme impression. Et puis ceux qui ont coupé ça bateau conseil, c'est vrai bateau belé bateau minimiser yao. Moi personnellement, je trouve déjà bouli ça malamoté. Pour la mini, il faut tout respecter ordre établi, instruction oyo bazali kopesa biso epai ya bakonzi ke tondima yango na ndenge nini na ndenge ya kokoka pour l'instant lokola bazosala barecherche ti le temps baya kotrouve tokokaka torespectaka distance na biso tosokolaka maboko tout le temps mpona ipare ke bamoni diso virus wana na état na yango boye soki ozwi yango boye soki ozo kosokola maboko tout ils détruire nani comment on appelle ça membrane je ne sais plus quoi déjà ils ont détruire eloko ekangaka nani cellule quoi yango donc na nini ya kolobake ntango bozosokola maboko neti bozobebisa yango en quelque sorte bozobebisa yango donc yango ezosengaki tosokolaka bamaboko ndenge wana epuis entre temps bango bascientifique bato ya mayele badocteur tout bazosala nyonso bazobunda tout mpona résultat moko escompté et ya koya après quoi donc pour l'instant là eloko na koloba conseil na kopesa yango na bongo bato bandima vaccin wana te mpona toza bakobaye ya laboratoire te. Voilà, ça c'est voilà, donc c'est ça pour moi, qu'est-ce que je peux dire quoi. Merci pour l'intervention vraiment Katina Gemdor TV.
to bengani na biso ka ndenge zalaka en tout cas komona intervention na yo kitoko makasi koloba pona peuple bake babazala très attention parce que to yebite mundele simanango azana likanisi nini na yango to bengani na biso na mbala sima en tout cas botika la malamu na libota mobimba bozala bien to bengani to monani lisusu mbala sima ciao ciao. Merci beaucoup, Génédor TV. Nasepeli makasi na moi intervention oyo na sali. Merci beaucoup. Merci en tout cas, to bengani mbalasima vraiment. Ok, ciao. Merci, ciao, ciao. Bandeko bozomona bandeko o bazoloba vraiment na pasi na mitema komona lelo ndenge mboka na biso ezokenda kaka mabe. Komona vraiment o eza vrai que bandeko ebele bakufi awa batu bazo continuer ka na kokufa. Donc to yebite o vraiment zo leka kati na basese mais Nzambe azakaka au-dessus de toute chose na yango to pesaka nyoso na maboko Nzambe parce que et comme grave vraiment grave eza facilité. Nango bandeko o bazana bamboka to yebike ba maladie na biso bakisi ya bokoko eza ebele pona ko combattre o ezali ba maladie wana nango vraiment to kosenga na bandeko bo linga vraiment bo s'appliquer na yango bozwa yango et puis na ba o ba yebi yango malamu na ba mélange wana eko aider et pe ko sunga makasi nango tozoya ko beta mbela tango nyonso tout bo sala très attention. Parce que bomoni ba vaccin oyo bango basali bandeko na bango abazo kufa ba pesi bango yango te mais mboka bango ba monika kabaya ko meka ba kende ko meka lokola ba mona kabiso na ebite soki ndenge nini pasi mingi pe na ba responsable oyo biso bazondima ke bango moko batiki ba mboka na bango place ba mort o bazaya ko sakana te ba kende kaka ko banda vaccin wana na ba mboka na biso. Nango vraiment bandeko merci mingi ndenge vraiment bo tenir biso compagnie pona kolanda émission na bino ya grandeur nango toyaka kaka toujours kosenga bino ba merci mingi place nyoso tout bozwa mi place bokutani vraiment merci ya mingi bolanda biso toujours pe tozobeta mbela kaka na bandeko vraiment bozanga ko s'abonner te kati na Gémidor TV pe ndeko yo otutami omoni vraiment ke osunga biso oza les bienvenus kati na Gémidor TV toboya kamutute ba soutien na bino vraiment ekosala biso malamu mingi nango toke vraiment ko pesa bandeko nyonso tout apôtre toko seke bambote na yo place yo zwami toyebi ke na moment oyo ozolanda biso na bokebi pe toyebi sima mikolo okozala kati na studio komona kotalisa bandeko pe pona bemission oyo ndenge tosolola ki ndenge toyokana ki toujours yango oza vraiment kati na Gémidor TV le bienvenu pona kosala bemission na yango bandeko ngai humble serviteur na bino Deo Nzinga oka boyebi tolekaka wana toujours pona ko informer bino pona kotalisa bino oyo ezoleka na yango pe yo pe soki omoni place ozali lisusu na information eza fiable encore ya kotalisa biso kati na Gémidor TV ko hésiter te ba numéro de téléphone eza wana obenga biso vraiment tokoyamba yo en tout cas sans problème osala émission na yo ndenge frère na biso Papi Kongenda ayaka toujours pona koloba pe kobeta mbela epa ya bandeko vraiment na yango tokomi na biso na suka to chiter vraiment to chiter na émission na biso toko kende susu kopesa o ezali équipe mobimba o ya Gémidor TV kati na Angola bambote belé à l'occurrence maman étoile bambote na yo mingi vraiment tokepe kopesa bandeko nyonso o bazana kati na Kinshasa n'équipe à Gémidor TV musala malamu bambote ebele en tout cas courage bo continuer ka musala ndenge zali ekoza malamu mingi tozana pona ko informer peuple pona ko telemisa peuple kati na mabe kati na ba préparation oyo ezo salama na kuku komoni sango na poisa enfin que peuple ayeba pe komilengele pe azwa décision ya komona ke alinga vaccin wana te na yango tokutani lisusu bambote botikala malamu humble serviteur Deo Nzinga tokoya lisusu kaka pona information pona kotalisa bino maye oyo ezali koleka kati na mboka awa pe kati na libanda ya mboka na yango ba bizu ebele na bino nyonso tu oyo botalaka biso obolingaka biso vraiment obolanda biso na bokebi merci ciao
Dans notre vie, nous avons parfois des choses qui nous sont données par la grâce des dieux et non par nos mérites. Car nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Pour les gens du monde, ce qu'ils font fait sembler marcher, mais regardez comment la fin de cela peut être tragique. Mais pour les croyants, ça peut traîner pour pouvoir marcher, mais quand cela arrive, il n'y a pas de fin pour cela. Prenons un hypocrite, son souhait n'est pas de vivre mal. Il veut être juste, mais parfois les péchés sont donc plus forts que lui. Alors qu'un vrai chrétien, ce n'est pas son effort. Il y a une espèce d'automatisme qui le fait vivre ainsi. Si tu es en lui et que tu veux quelque chose, n'hésite pas, car l'Éternel te soutiendra. Les prophètes disaient, je préfère voir un raté qu'un peureux. C'est décourageant avant même d'essayer.